députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue. Masolona Dopité, les lotos le 21 novembre 2023. Tokutani lisusu bande konangai na kacha campagne électorale. Oyalo bana gauche, oyalo bana droite, oyalo bana tondisi, oyalo bina lakisi bango. Masolona Dopité ba désistement. Bon, ba benyango ba ralliement. Et paille ba candidat ba komi kokoya lokola mbinzo. Les candidats président de la République, théâtre ou bien business en politique. Masolona Dopité mbula ebeti makasi na Kinshasa batumi bale bakofi na lemba et quartier mujinga na kisenso problème ce que kuna côté à cimetière ya nécropole de l'éternité ntsele bambou nzela moko érosion bisika tokendaki na capable d'exi ezali komata pona kokata nzela bandundu tozobelela na lukunga ba érosion ebimi lelo bato balalité eza masolo tokobeta bande konangai. Masolona Dopité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mwanda peuple azofunda batu azofunda ba miyibi azo supporter batu misusu te masolo lobi tozalaki na contact na ba mama o batekaka ba mapa on a essayé de changer communier avec eux ezandenge to salaka salaka biso tozo salango pona campagne te pona élection te ezandenge to salaka salaka. Masolona Dopité la population de Tchofa réceptionne émetteur na bango ya sika ya Radio Soleil, une radio autofongolaka depuis des années. En tant que journaliste, on a essayé quand même de faire des choses. Émetteur ya sika bayambi yango na esengo kuna me peuple alobi na bango bozi kisango lisusu. Je vais revenir sur le débat oyezana C. Débat politique auto zaliko sala. Auto kaki batu ba koloba batu balinga ko taxer batu ba étranger ko komisa batu ba paya ba komisa Mobutu ba komisa Kabila lelo ba komi ko benga Katumbi étranger. Je vais revenir sur cette question là bande konangai pour quelques minutes parce que tension lobby na moyi makasi wana une incompréhension entre ngai na ndeko moko mwasi na balabala yoka batu Eliezer yo zaki kotambola mako na lobi bande konanga mutu ke kati et kati c'est pas que na sali exprès te tala batu koloba loba na bi waouh politique ezaka compliqué, c'est compliqué. Bande konanga na lingi tu échanger to solola mbula ebeti lelo makasi na Kinshasa la capitale. Na simambula kobeta ba dégâts. Na lukunga ba érosion ebele et bouger parce que bukani ba bandi kobenga ngai tongo. Okende na gauche to kende na droite. Na kisenso quartier mujinga kuna pe érosion ya makasi ekomata. Mais na lemba batu bakufi ndenge nini après mbula batu âgés de 23 ans, ce sont les jeunes gens bazaki kotambola nzokande câble moko ya courant o eza dénudé ezaki wana nde bazalaki électroquité selon confirmation à bourgmestre ya Lemba. Nous présentons nos condoléances les plus attristées na ba famille o babungisi ya bango. Mais biso en tant que ba élu ba député nazotalisaka batu eloko moko ndenge to komi fin ya mandat awa. Pourquoi je demande les débats contradictoires entre ba candidats? Quand même il faut boyeba to sala kinini na Assemblée nationale. Nous avons eu l'occasion ya koyamba DG ya SNEL débat esala ki 3 jours. O batu bakokaki mutu na mutu aloba makambo ya courant. Ça m'étonne pona zoka batu misusu o makambo ya courant. Yoko oloba makambo ya courant. Tozalaki na yo batu balie munoko pona beefsteak. Batu balie munoko.
Mengana Zwaka parole sur le dossier de la SNEL. Je ne sais pas, la régie peut nous rappeler ça. Merci, honorable président, honorables membres du bureau, estimés collègues. Je demande encore une fois de plus, honorable président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable président. Ce qui n'a vu parole awa, c'est parce que n'a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que les députés ont droit d'interpeller le mandataire Toté Tozana? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté Azana? Est-ce que Tozana a problème il y a courant na Kinshasa pe na Congo Toté Tozana problème? Il ne faut pas tobima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato Liboso babimiao au chef de l'État le kola uti konome ye ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que Moutouba nommé n'est pas chef de l'État, n'est pas l'ongoli prérogative, il y a contrôle, il y a interpellation. Tout ça a un problème, il y a insécurité, makasi à Kinshasa. Nazo tuna honorable président, otune langa, monsieur le DG. Na Kinshasa, combien il y a un départ unique tout ça la kanango. Et puis, les bénéficiaires, il y a un départ unique wana eza banani. Kobanda bachachi ye wana tilelo. Akoti ko yebi sabiso combien de compteurs à placer? Ni ne sala kana Kinshasa que ceux qui matchent ezali bakokata courant na population nyonso batikeli batu moko boyi nini esalaka yango. Honorable député et chers collègues, na lignina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL nini esalaka ke ceux qui bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke bapesi muto a SNEL courant ezonyi nini esalaka yango. Honorable député et chers collègues, na lignina tuna encore na DG Bajan Yasnel basala kamusala nini parce que la plupart des quartiers tozakana ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie opesi to kobe de la yo ligne boye e uti boye ye boye Bajan Yasnel ezalaka basala kamusala nini na ba partenaire Yasnel ba congolais depuis que ye azawana asia futi ba tu boni tantôt ototika ye alikamunini atokoboma mutute tokolongola pe mutute. La conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments. Ces documents, 60%, soit 26 millions, seront payés directement au compte recette SNEL. Toye Awa, les 26 millions payés, qu'on a confirmé, il y a Liboso Alobi seront payés Bakofuta. Nasewana a confirmé que Basi Bapesa Kibango. Si vous avez Bakofuta, to Basi Bafutaki. Wane Zalaki Malobanangai devant le DG de la SNEL. Et je vous informe, ou je vous rappelle, pour Nabao Balandate, que Batouakoma Kimo, Ozomona, c'est-à-dire, au moins 3 mois, c'est-à-dire, ainsi de suite, Balie Mounoko, parce que Baliaki. Je l'ai dit, Bande Konangai, l'Assemblée nationale que vous voyez, avec 50 députés crédibles, honnêtes, sincères, tu changer ma camp. Voilà pourquoi Bisson a action commune pour la République. Nous estimons que le Congo devrait avoir une assemblée nationale, il y a 52 membres seulement. Pourquoi 52 membres? Soit 2 députés par province. Comme ça, le cabinet na bango bazo travailler sérieusement pour le peuple. Et non, qui sont pour, qui sont contre. Donc, nous sommes la copie à Koliambongo. Voilà pourquoi on a regretté, pourquoi j'avais défendu ma cambouille à 21 000 $. Parce que, n'a qu'à découvrir par la suite que, n'enge tozakabo et touchakambongo n'enge mon côté. Ezana bao ba ebi couloir yase, ezana bao ba ebi ascenseur, bao ba ebi escalier, bazo kota boy. Parler du peuple wane zamunen. J'ai même appris que ezana ba musu ba kendaka jusqu'à 50 000. Ça dépend, y a ba entraîner na yena cop na ye. Quand vous allez décider par ce qui va se passer dans la salle, que vous déciderez en tant que responsable. Je dirige les débats, je n'ai envoyé personne dans le couloir ni en dehors de ce bâtiment. Et maintenant que nous demandons, que va voter Bisso Lissous, il faut boyo kakabatu. Posez-nous des questions, qu'est-ce que vous avez fait? Mais cet homme va se présenter. Je porte le numéro 40. Yango. Numéro 40. Nalukunga. Saye 40. Mukolo lola efongwamaka. Nazana lukunga.
Nangaliema, je suis au numéro 18. Na provincial. Na zonge pas ba électeur nanga. Et avec un bilan que je vais présenter. Et bazana droit ya kotu nangai. Bao bazangi zangi nde ba kosomba ka ba macheti ba pesa ba tuba papa. Nous on ne fera pas ça. Et j'ai dit aux capables, vous devez mériter. Parce que quand il y a la politique, il y a les coopérants politiques. Baye, bazo sala ba cop. Pour preuve, beaucoup de candidats présidents de la République, balobaki lobaki aw. Oh, on veut m'empêcher. C'est parce que moi je veux ceci. J'ai un rêve pour le Congo. Nazana ndoto pona mboka, ainsi de suite. Mais yo muto zalaki na ndoto. Yo mutu balinga ba empêcher. Yo mutu bazaji ko banga. OK, lisusu ko sala ralliement pourquoi? Na lobaki na bino mutu a désisté le 24 candidats ba maintenir yango. Tokende. Tokende ko bunda. J'ai reçu sur ce plateau Prince Peng. Tozana ina obédience mon côté. C'est pour vous dire que quand je me tiens là, je me tiens le col à mutu à koti koyamba quiconque veut passer na masolona de pité na koyamba ye toko solola na biso nenge to sololaka. To solola ki na Prince Peng. Alobi ya mabena ya malamu. Na yambaki ya. Avant-hier na yambaki le pasteur Godin Poy. Alobi ya mabena ya malamu. Tozana ina liste mon côté. Tozana ina regroupement mon côté. Bref, to komi wapi télévision ezali koyamba batutu. Ezala pona bande passante. Ozana posa bacha photo na yo. Na numéro, na circonscription. Bako tiela yo na C1. Ozana posa koleka. Masolona de pito koleka. Tokomi wapi na Didier Kiku bien Fofana o koleka. Jambo na ba Larsen Benda na Martine o koleka. Ezala na journal ya français comme ya lingala o koleka. Nous avons plusieurs émissions au Tozanango. Yoko pona esika o koleka. Ezaya français to ezaya lingala o koleka na yo. J'ai posé des questions na Prince Epeng. Je l'ai reçu. Il a parlé de Fayoulou. Vous avez vu les images de Fayoulou. On a parlé de Katumbi. Vous avez vu les images de Katumbi. On n'est pas là pour la sokineni. Mais nous sommes en droit. Il y a quand même à rétablir certaines vérités. Binanyon sobolobaki tozaba candidat. Moi j'ai été surpris. Pendant cette kikuni, il n'y a pas de surprise pour moi. Mais j'ai quand même été surpris pour ma tata ponyo mapo. Tout ce qui a eu comme makelele, nazana ndoto, nazana nini. Et puis, quelque ça là, eloko bango, moko bazo utiliser ralliement. Mais il fallait tout ça bande konanga. Il fallait boka avant. Après ndeboke loko la bana mike, allez OK, okoloba ndekweleze yope ozaji kokende oui, mais zaki bomwana. Lumumba a dit ceci. L'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Boke kuna Prince Penga yeko pesa biswa. Baba kambwebeli. Alobeli biso ba lucha, alobeli biso ba mouvement citoyen bakenda kuna ngana zaki na bangote, c'est Prince Penge qui a parlé de ça sur ce plateau. Bake kuna nene afuteli batutike. Soki ezaka nenge wana, lobi ekobima lisusu ke non voilà, j'avais payé le billet de plus de 100 personnes. Parce que nzembo ne yango. Chaque candidat devrait présenter un programme. Ayebisa peuple a kosalela ye nini. Olia kokitisa kabiso oyo ya nani. Oui, je vis solution Francis Kalombo. Akitina kisangani bor moko yango yo. Même dans le reportage na bango, j'ai entendu Balobi a déployé flotte aérienne aïe. Bon, ok. Comme annoncé, on est déjà samedi. Et un des instruments est là. Hein? Ici c'est Zolanda. Kisangani Sikoyo, notre maman est liée banda. Donc dans quelques minutes, on doit atterrir dans Kisangani. Donc, donc nous voulons le changement. Et il y aura un changement. Le 20 décembre, tous les Congolais pour voter numéro 3 pour bloquer changer. Autrement, les abats faits, les abats détournements, tout ça pour la tête. En tout cas, à tout à l'heure. Oui.
Même lui-même Moïse Katumbi Tshapwe na Kisangani. Alobi wana ke azana mbongo na ye bele oyo akobongisa nango Congo. Na yo ki ango kuna na Kisangani. Mais j'estime aussi que ça sera la première fois oyo à travers le monde mutu moko azoloba ke azana mbongo ya kobongisa nango mboka. Ça sera la première fois parce que tout le monde va Trump, président américain. Oyo azana mbongo ebele. Jamais s'appuya na mbongo na ye pona kobongisa États-Unis. L'État une organisation na ye. La mobilisation des recettes, il y a l'État et bani. Na yebite l'État nini oyo individu koya na mbongo abongisi yango, moi je ne sais pas. Mais c'est ce que le président Moïse a promis. Nous respectons tous les candidats. Mais kuna bakomi kokoya lokola mbinzo et penge alobi prince alobi que même Delice Sanga wana tikali il va se rallier parce que bango nengo zomona bango bazo désister wana. Moïse muto apesa bango mbongo ba kende ba postuler après akoloba na bango bo désister à ma faveur. Ngate mutu na lobaki c'est prince Penge. C'est prince Penge qui a parlé de ça. Oh Eliezer alobi les angate. Mais moi je disais aux gens que ils en ba coopérants politiques. Au départ, je vous ai dit, déposer ces $70,000. Après, on a négocié, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Tout ça fait 300 000. Je 500 000. Au moins, tout ce que j'ai fait avec le militant, tout et tout. Les coopérants politiques, bande konangai. Bota la batuana malamu. Baye ko ça la business na politique. Rêve. Otoyoka ki rêve ezate. Bayako luka mbongo. A koti 670 dans moins d'un mois akekuna ko senga $300,000. Azui bénéfice à combien? Ndo komona muto azolo balo muto kolobani. Okoloba ngani? Okolobelo ko mokota? Okoloba ngata eloko mokote. Parce que ngana ebibino na mode opératoire na bi. Je l'ai dit avant que bato babanda ko désister, je savais que ça théâtre. Baké 5 personnes na Pretoria. Bayokani bakomi bakangeli bato afayulu botika la kuna ainsi de suite après oh je me suis rallié, c'est pas possible. Et les coopérants politiques baza partout avec Prince Penge na lobini et Tchakibino ensemble. Et j'ai rétabli heureusement que Prince yemoko ayeko lâcher loko moko. Alobi nzamba yo kaka mabondeli ya mutu amasumu te. Et moi j'ai compris que injustice ba imposa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Genève. Yango pe landa ki bango mabondeli na bango ko yokana te. J'ai compris ça dans ce sens-là. Parce que l'émission avec Prince, ba vérité zala ki wana. Bolongwe a avec un candidat commun déjà choisi. Qu'est-ce qui a changé là-bas? Putsch, il y a Genève. Les gens en parlent moins. Putsch, il y a Genève. Batouazo bangote. La trahison, il y a Genève. Le col Nzambe dans sa prédestination. Ce qui a l'oba que yoko sale loko wan. Ata soki batouasa lyoku. Nzamba ko contourner. C'est ça. Les locaux mi théâtre. Oh, on a désisté. Oh, talangane nazo sala ba foule. Talangane nazo sala ba foule. Il n'y a pas de problème. Bafoule zanango nazo tala. J'ai dit aux capables, ba candidat au biso tozana bango. Nalobi na bango, vous devez mériter la victoire. Bokende pas batouana pas avec un discours démagogique yango zomona batoa ser bakenda kolaka batute. On a kosala boy non, nous avons notre discours. O batunyo so bazakanangote. Basé sur le pouvoir de l'amour. Et non l'amour du pouvoir. Même ceux qui font des actions aujourd'hui, bah quoi ça n'a bango action? Parce que l'élection est à lobby. Mais nous avons fait ça tous les mandats. Mandat Mobimba.
que nous avons même les lots. Comme ça, la ligne. Mandat mobimba yango tozaki kosala. Et puis tosala nkaka na Mbujimai na Kinshasa te, tosala yango na Mbujimai. Je ne suis pas candidat là-bas. Tosala yango na Katanga, naza candidat kuna te. Tosala yango na Kananga, naza candidat kuna te. Tosala yango na Goma. Na Goma même awa que Goma était sous menace. Nathalie Sakibino capable de kana capable Carlos Bakiti kuna pona ko assister bato. Ça c'est la politique de la serre. Carlos est candidat à Lubumbashi. Dès candidat à Lubumbashi. Balongo va poser acte, c'est ça la serre. Et nous exerçons ça sur l'étendue de la République. Na aser, tozana ministre te, tozana mandataire te. Tozana place à Kozwambongo, boete. Comme ce qui donne, c'est le cœur. Yango tozo sale. Lorsque je me suis retrouvé dans un moment où je map. Vous ne savez pas comment je me suis senti. Comme Nayebi Sakabino, ça ne sert à rien, il y a cause là, Kabayanke, oh, Bazana Balabala, viens de l'Oliate, Kamati Mongo Pessi, non. Pesa moi, no, azote ka papier mouchoir. Pesa maman, oh, azote ka mikata, azozika moto. Pesa maman, oh, ala mukaka 4 heures du matin, kokende koluka mapa. Pesa maman, oh, akata kabilanga, ba femme maraîchère, bazoko lisabiso. Pesa ndeko, oh, azote ka nefis, mouto azo se débrouiller. Que d'encourager ceux qui tournent le pouce. Mbongo bazwa kango à travers Moussala. Mbongo balokotaka yangote. C'est pas le travail ndo kozwa mbongo. Tozaki na ba mama wan. On a essayé de voir. Yozaka na combien de bacs? Oteka combien de bacs? 10 bacs. Tolukale. Topesi mo amuke. 10 bacs. Et même temps bayaki, bakanisa chiko ya koteka ke na kosomba mapa na kotikala nango na lobite na kosala système na somba zongisa. J'ai donné après na lobizwa mapa kende koteka. Du coup, chaque mouton a doublé capital naye. C'est ça l'opération d'hier. Batumuso bako copier, l'opération d'hier est ça doublé capital. OK wa. Wanga telo Action commune pour la République Tomboli Bendel. Nos autorités ne font que détourner nos avantages, tout ça parce qu'on a une richesse qu'on appelle Motema Mabe. Peuple congolais, faisons la politique autrement avec l'incarnation de la grandeur et du changement, l'honorable Eliezer Ntambwe, Mwana Mokolo Lopa. Yabiso Moko Ogika Longi. La force d'agir. Maman est autrement. Nous avons décidé de faire autrement. Assez a décidé de faire autrement. Maman est autrement. Maman est autrement. Nous avons décidé de faire autrement. Assez a décidé de faire autrement. Dotika ba spiritualisme et des illusions d'une foi désincarnée dans l'imbécilisation de la foi. Oh Nzamba Kosala, ce qui est au salité, Nzamba Kosala ne peut ni changer l'homme congolais, moins encore transformer la RDC. Le capable Jacques Kambaï, Kassai Central Lyon décharge. Nul ne peut aimer les Congolais plus que les Congolais. Aimons d'abord le Congo pour le panissement de tous. Tobanda nanu kobongisa lelo
potoboya ba injustice sociale lobby. Toute la coordination de l'ACR, les capables, tout ça la Sala. Nous disons oui avec l'idéologie et l'yézernisme de commencer à changer le Congo aujourd'hui. Nos autorités ne font que parler pour le futur, mais le vrai patriote congolais, l'ACR, dit oui pour aujourd'hui. ACR chaud! ACR chaud! Est-ce que nous sommes capables? Oui, nous sommes capables! Qui dit Mathéo, ACR est éliminé à bon pikiriki. Qui dit Mathéo, ACR est éliminé à bon pikiriki. Otika sera vimba, vimba na ye, pona bola mwa Congo. Qui dit Mathéo, ACR est éliminé à bon pikiriki. Maître Bovic, Nord Kivu, vitesse oyo wapi. Qui dit Mathéo, ACR est éliminé à bon pikiriki. Qui dit Mathéo, ACR est au lobby, tokosonga simate. Le tuyau capable de l'ACR, en avant toujours. Qui dit Mathéo, ACR est éliminé à bon pikiriki. Yasha malobi e akosonga simate pona bolamu ya Congolais. Et bongito tia peuple na centre ya makambo nyonso. Le peuple congolais, voilà, je vous dis, hein, nous à la sœur, nous faisons la politique autrement. C'est-à-dire, hein, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà, bilay. Le sénateur Larcé Benda. Boya tout simbana, tout ce qui sa Congo, tout pesango sourire. Bino pe ba politicien, banda pe totina bino, et comme pas d'accès na banda kona bino, pas de descente na babas, biano kutu bino moko, eh, Congolais mawa. Pour offrir aux générations futures la raison de vivre et d'espérer, venez adhérer à l'ACR, le capable de Eliezer Azozela yo. Mama zwana numbongo na Mama Alembani. Mama Alembani. Toyota. Alembani. Takabino bokondimate. Par moment nazotala ebele ndenge bozalaka na lobi na okokate. Yango bomoni mingi tozalaka na bandeko na biso ba personne vivant avec handicap. Ce n'est pas parce que tu négliges Kabino. C'est parce que tu kanisaka makoti ndeza penzate. Politique et tozo sala. Même oyonga nazo sala, eza pona kosomba conscience na binote. Mais faut boyeba kotinda moyibi na parlement akoyiba nyonso. Ba tulelo, ba papa bonheur, ba maman bonheur, ba kobima ebele lelo. Même temps to banda ki pesa moninga sourire. Biso baloba na biso ke boko kata na boko lemba. Na lobi ngana zoluka ko prouver bato te parce que nazala mbongo ko prouver bato te. Papa nanga yebanité, maman nanga yebanité. Maman nanga za ko teka mikate pona kolisa biso. Na yebi pasi ya ba maman pona kolisa bana. Nazo flatter bino tenga na yebi. Il est difficile ya maman aluka mbongo na yake ndeko vande la masanga na ba. Ce que moni maman vandi, er moko bazo sombela ye.
Maman fait qu'à Zimbongo, à Koluka Kolié, ça libota naïe. Et naïe bipé. D'ici quand on voit que mapa awa. Elle moko ba respecta kabatu. Elle moko ba respecta kabinote naïe. Et après, oui, après, ma paiso mataba pourcentage au bas ça la caneti baboni et l'eau comme mon côté naebi yango alors les lots ba maman nanga boko limbi sangai pona opération toujours ça la ya kosomba map nazo sombango les lots pona kotinda bino bokende ko se reposer zabo été sikoyo boka ndenge to kosala nazo somba mais nazo zongisa. C'est-à-dire, bah identifier bino na mapa na binoti. Mutu na mutu ayebi quantité aye na ngoti. Ngai nazo pesa mbongo ya mapa wana. Après ozwi mapa na yo ozongi na. ke na otika mwana banda na tinda ki na mapa azoya te na ya place na zwa kaka mapa ya bulu o bakangi bango awo na lukuba wapi o awa na tala boy o ndako nanga o na yemba pesa sudire Grazie makasi. Voici makasi wapi ya la pêche au mode, la esengonyoso, la Nul ne peut aimer les Congolais plus que les Congolais. Aimons d'abord le Congo pour le panissement de tous. Tobanda nanu kobongisa lelo poto boya ba injustice sociale lobby. Toute la coordination de l'ACR, les capables, tout ça la Nemo Sala. Nous disons oui avec l'idéologie et l'yézernisme de commencer à changer le Congo aujourd'hui. Opération doublé capital. Encouragez ces gens-là. Nasina Koutiba maman à 1h du matin, 0h. Bazote kama pas depuis. Ozomi tuna ba maman wana balala ka earning. J'ai changé avec ces mamans-là. Et ce que nous faisons, je l'ai dit aux capables. Ezala, ndenge ba capable Adonis azana mbujima yako sensibiliser. Ndenge ba o. Nazolo bana bango, vous devez mériter, travailler. Bokende. Et Bossalangote parce qu'il y a une élection. Tant que tu sali pesa moninga sourire avec les handicapés, les gens ne comprenaient rien. Les gens bazakuna deux fois nazo mona batu bazuitu moi polo bazu quand même kanza. Allez ba keba pesi quelques personnes vivant avec handicap. Balati si bango. Tant nazo tala nazo seka. On ne devrait pas utiliser les personnes vivant avec handicap comme panneau d'affiche. Non. Et moi, tel que j'avais dit les jours qu'on organisait avec la distinguée première dame, naloba que bato posana bangweza ya kopesa bango mi colonio sauté. Mettre en place une politique qui a que base à l'indépendant. Voilà pourquoi j'ai dit aux capables. Ceux qui sont capables, les gens remis à l'ICAS. Fait toujours la même chose. Mais j'ai dit ça devant tout le monde. Je ne sais pas, la régie va parler le même langage avec moi. Nakosenga. Et loko moko bazo senga. Loko la barata ndenge nini ya kozwa. Ata éducation ba formation na bomwana. Ce qui mécanisme mususu ya ko récupérer bango à travers les centres, à travers les formations pour que base à l'indépendant. Pour ça na bango ezatoka bela ka bango mikolonio sauté. Parce que ceux qui te pèsent les lolobi to ko pesa te maman.
posa na bango eza yake bango pe bazwaka ata mwa muke muke baliesaka bana na bango baliesaka pe mabota na bango. Ce discours-là que j'avais tenu, c'est ce que ces gens-là attendent. Mettre en place une politique pour rendre Bango indépendant. Vous savez que personne vivant avec handicap n'est capable de supporter la famille. Va compter dans sa famille. J'en connais autant. Et notre souhait, c'est de exploiter Bango, de exploiter Bango. To sala kayango depuis to banda tozana même allure, même vitesse. Il y a eu bato baluki ko manipuler ndeko Eliezer, omoni ba pesi mbongo et pas distinguer première dame ali mbongo na tuni ba ona lobi. O meza elongi akolia mbongo ya ba personne vulnérable. Boyebi batute. Et quand nous discutons, même Mukolo Tozaki ko discuter na Jean-Pierre Kayem. Et yo tango zalaki journaliste au salani na lobi papa na lala kananda kwa mutute tango na kena kabinda. Je dors chez moi. Radio Soleil na salango depuis kala soki na mbula nini soki. Je ne sais pas soki en 2012. Je ne sais pas 2012, non. Avant 2012. Radio Soleil na salango émetteur réseau qui panne, remise ya émetteur asik. Bien fa kufuama vitu munumpe kumeso amwilo. Ndio batamba ngeshile, notifike yetu ile zeshi bata abo ba yetu bakucho. Kisashike nu iki anatoko. Tuinama projet bungi na ma soutien akata. Là tu vas lungule chinono. Aka to banda kwenda kwetu tukeba lungule shi président Tambwempo Eliezer kweta afiki. Quel que soit jite candidat kuno kwetu abitungu afika tambu jale sebaya na bata boshi. Amine kwa bene metala ngai mwana bamfiki muku inopa yaji. Swa numono eshi bilobe atutambuka unomfumu tatambuka kalolo. Tabendano akamwifu lobya na mufunda abakila ku radio bakudenoncer. Ndio kino kibafiki kino kisashi kibatu ndo adila kuchofu. Mweta de droit taba kwata muntu bukwate kwate byabasha bachinisha muntu. Inu venge numone metere nube ntumina mwane nuntambwe mposhi Eliezer. Imana ngai ngakwa kuno vese. Na chofa kuna na territoire ya Lubao toyako sala radio tokomi wapi télévision FM na Kabinda, une grande radio qui cartonne et ndenge bozomona wana radio wana même tangu to inauguré to benyi gouverneur na chango na ndako ya mutute na chango na ndako na ngai. Je mis dans ma maison et puis na sali yango je suis journaliste. C'est-à-dire, on n'a pas commencé, il y a que ça, là, quelque chose, pendant que Tokomi na mandat aux abats de Pité. Je ne suis même pas candidat là-bas. Ceux qui sont là ont eu peur. Il y a que M. Tambakoya. Ah non, je suis ici à Kinshasa. Je suis ici à Kinshasa. Et ce que nous faisons, nous sommes capables. Django kiwi auchiko kitana kikwita nazo yebisaka bango même ceux qui critiquent les discours à tenir okoya koloba biloba loba. Lancement de la campagne électorale pour la élection 2023 et les kaki kitoko awa na province ya Kwilu tuzali bongo na ville ya Kikwit et pa wapi bayambaki capable diango kiwi numéro 8 na députation nationale pour la parti politique Action Commune pour la République et mon amboke les Tambwe.
ayambamaki banda frontière ya Kikwit batambolaki makolo na population ebele bayaki kozwa ye bazokende na ye malembe pe bazali rassuré ete azali vrai représentant na bango pour a représenter bango na Assemblée nationale à partir de 2024 tina 2028. Ba drapeau na maboko, ba tricot balataki ya numéro 8, ba drapeau, ba bâche, ba tonyon surtout batalisi volonté na bango ya ko accompagner mwana na bango a représenter bango pour depuis 1960 batikala kozwa vrai représentant originaire ya Kikwit a représenter bango te. Ayambamaki epa ya ba chef coutumier oyo bapesaki bénédiction mokakoso balobi akende liboso ayebana na bongo kotala besoin ya bana ya Kikwit. Batambolaki ebele ti na terrain esika ezalaki prévu meeting tango komaki kuna ayebaki bongo kosolola na bapriculteur nyonso tu atalisi bango volonté souhait motivation na nini etinaki na politique na parti politique ASER pe nini azali kolengela mpona kosala une fois soki azali élu député national. On a besoin de la avec mon agent numéro 8. Numéro Fati, numéro quoi? Fati, numéro n'a numéro quoi? On a besoin de soutenir, il faut soutenir le chef de l'État, ça continue de manier ça projet na ya salaranki ya bandaka. Esengo ezalaki kotangama na bilongi ya batikito nyonso oyo basepeli ete mwana na bango a représenter bango ayeba na kovoter ba loi oyo kozala na bénéfice ya bana Kikwit nyonso. Dango Kiwi numéro 8 oyo nde vrai espoir ya bana Kikwit nyonso ba jeune ba tata na ba mama balobi ete tour oyo bakosimba kaka numéro 8 bakokende na ye ti na suka boende ezalaka. Et je vais sur le discours de nos candidats. Ah, dossier Ebimaki à Taliban. On a aucun qui pas Jean-Pierre Kaim. Non, il ne faut pas nous engager. Ce ne sont pas les Kassayen Tolobi, ok. Les Aba Kassayen, les Aba Nan. Bamam Rayu de Pes Tolobi, ok. Bamam Rayu de Pes Bango, Bakomisa Mobutu étranger Balobi, ok. Bamam Rayu de Pes Bango, Bakomisa Kabila étranger Balobi, ok. Bamam Rayu de Pes Bango, Bakomisi Katumbi étranger Alobi, ok. Nalobi Ezalokuta. Ezalokuta, c'est du mensonge. Yango moni batindaki ba milou. Oh, pasteur Godin Poyazo Benga, les déchets sociaux. Batindio aloba. Oh, les airs. Et kadio na taliba ora lobi. Est-ce que vous l'avez mission? Vous avez un problème. Vous avez un problème. Et tout ça que vous faites, oh ya kimilou, na yebi ango bien. Nenge na loba na ndeko nanga Jean-Pierre Kayime, na lobi na yebi place bozwa kambong. Et tels qui sont là, moi j'ai demandé les débats contradictoires. Organiser un plateau na place moko yake eza epa na ngate eza tokei na plateau botandani ngana tandani. Oh, l'émission aussi va se terminer là. On me signale que l'émission doit se terminer. Et tangu batu bayebite bazakuna, j'ai démontré heureusement comment ajouter un élément. Depuis Kala, il y a un monsieur qui s'appelle Ngouza Karlibond. Mais c'est Ngouza Karlibond écrit un ouvrage, Mobutu ou l'incarnation du mal zaïrois. Cet ouvrage que vous voyez, ce n'est pas ni Moutouayu Depes, ni Moulouba Moutoua Komango. C'est dans cet ouvrage-là que Ngouza Karlibond a douté de la nationalité. Il y a Mobutu. On m'a aidé. Parce que je ne parlais que de Kwebe Kimpel. L'ouvrage existe. Na senga jikutu basombe langai yango batinde langai. Ceux qui m'ont retrouvé livre one botinde linga. Ce n'est ni Moutouayu Depes ni un Kassayen, c'est un Katangé qui a écrit sur la nationalité de Mobutu. Boya kolo batu lokola batu ba réfléchir sakate. Yami Baleye Kobima Joseph Kabila. C'est Honoré Ngwanda de la Pareco qui a écrit. Les ouvrages existent. Ce n'est pas venu ni de l'UDPS ni du Kassai. Ce qui te lingito Jeremboka na lokuta modèle wana ko manipuler. Bon, c'est pas tout le monde qui est manipulable. Le prince Penge l'a dit ici. Tout le monde n'est pas manipulable.
yango moninga nazaka na autorité morale te age nanga yoyo donc morale nanga wana na komi robot ba télécommandaka quelque part. Non, non, aller télécommander ba to boyebi ko télécommander c'est pas moi. Na kola na bobola na kola sans eloko na eba kola tate na eba ka français te. Même ekolo nangai mieux vaut na tambola makolo ngulu na zangi li papa kilota kotoboka mais avec honneur. Rien ne vaut l'honneur. Et Moutou Yami Satou, Moïse Katumbi Tchap. Parce que quand on a parlé de ça, Moïse Katumbi Tchap, d'abord lui-même, Tango Batakeye, non, Kabila était tanzanien. C'est lui. Et les vidéos existent. Mais Moïse Katumbi Tchap, c'est venu de Kabila. Balobi Azayete, ba bloqué passeport naïe. Yete tambo mwamba di maniema abimisi buku boy. Koko nyangi na tele 50 na moni solidarité komi entre batutozaki na bango ba komi proche na bato Kabila et on félicite bazoyo kata sonité. On félicite bazoyo kata sonité. Koko nyangi a récupéré bango nyonso to bakotikal. Moïse Katumbi est arrivé jusqu'à la frontière. Atala Congo loko la terre promise. Sous Kabila. Katangé. Ce n'est pas un problème qui est venu d'ici. L'autre fois, je vous ai mis Aigle de Kolwezi qui parle de la maman de Moïse. Est-ce que c'est ici? C'est un problème que j'ai trouvé entre Katangé. Et pendant 7 ans, Papa Tchelanga extrait one. Félix Antoine Tshisekedi Zoloba que Moïse doit rentrer. Papa Tchelanga moi vidéo à Kalawan. Moïse doit rentrer na mboka zamwa na mboka asali mingi po na mboka ana il doit retourner batikaye à skende bosa musala batika ba manipulation baza kosala ana Moïse doit rentrer na mboka zamwa na mboka asali mingi po na mboka ana il doit retourner batikaye à skende bosa musala batika ba manipulation baza kosala ana. Cette petite vidéo, vous savez qui m'a envoyé? Ce sont les proches de Moïse Katumbi qui voulaient me montrer que non, voilà, sans comprendre l'essence. Ça prouve à suffisance que Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais été sur l'option de régner nationalité congolaise à Katumbi. Pour preuve, c'est lui qui lui a remis le passeport. Il pouvait bien laisser la situation statu quo. Et les lots en retour, ça c'est Félix qui est intervenu. Noël Tchani qui a mené la loi des pères et des mères. Il n'a pas eu d'épaisse, bien qu'il soit kassaïen, mais c'est lui qui a épousé la loi. C'est un signe du Congo central. Mais pourquoi cet acharnement contre Batou? C'est la question que je posais. Pourquoi cet acharnement? Mais retenez l'argent, n'achète pas tout. Tellement que inconstante ces années, c'est facile, hein? Il y a kofinga batu musika, o vane na kamwanda kuna yo fingi batu, o lobi ba o ba ebite ke mupayaka kana mela kama ya ekufela mbwa bazo chaka. Ye wana zolo ba non. Non, Moïse makamo non. Ah non. Monsieur Katumbi, non. Si les gens vous suivent parce que vous leur donnez de l'argent, le Congo n'a pas besoin de ça. Ah non. Monsieur Katumbi, non. Si les gens vous suivent parce que vous leur donnez de l'argent, le Congo n'a pas besoin de ça. Et c'est ça, tellement que les gens... Ah, mais... Ngai na lukaka ngai tambo. Moutoua confronté nga na ba image nanga depuis que nous avons commencé. Que quelqu'un me confronte. J'ai dit ce que je pense. Bref, makambu ya nationalité. Soit il y a des talibans ou balobaki. Et ça makambu. Ceux qui c'est pour l'UDPS, Zalokuta. Aujourd'hui, tout le monde peut comprendre que c'est du mensonge. C'est juste viser une catégorie de personnes. Que ce soit Kebaza Batoa l'UDPS. Même autant. Même si ce sont les gens de l'UDPS, je ne vois pas comment on peut les taxer des talibans. Oh, Bami Benga Bangomok. Non. Mais admettons que Bami Benga. Yoza homme d'État. Ozo linga kozwa mboka. Yoko yako loba lokola batu nyonso. Et vous ne voulez pas qu'on dise ça. Ba organiser débat. Mais nazo parnyaka batu misusu.
Je dis, j'épargne quelques personnes. Bon, ça la kabani. Ba organiser ka débat awa. Ngani dans Osenga, ara gisasa awa. Ba organiser débat. Capable d'exi, en train de travailler, il est sur terrain. Capable Konu Katambwa Martin, notre candidat numéro 93 na Katanda. Docteur Martin, le plus vieux médecin ya Bibanga. Mutwa biki saba bomo ya batukuna. Il porte le numéro 93 pona bana Katanda. Azoya. Django Nkiweto numéro 8. Nakobana kopesa bino ba numéro, nakobana kopesa bino ba numéro bokolimbi salelo. Je n'ai pas le temps. Ya kopesa bino, mais entre-temps, vous avez la possibilité pour tous les candidats. Na tokomi wapi télévision. Oye na photo na yo, na numéro na yo na circonscription. Bako chango na se ya écran, photo na yo mati, bache circonscription na yo, bache numéro na yo. Bako chango na bande passante. Ce qui est ba émission nyon so tout est à votre disposition. To komi wapi na dide kiku. Na Fofana e Penge zawana. Jambo, Martin Wema, na Larsen Benda, bazawana bakoyamba. Masolona député Toaliao, le journal en français, au Kotiko Zala. Donc vous avez toute possibilité, il y a qu'on pèse un message nabino parce qu'on a besoin. Biso tozala lokola bato oyo bazo sombaka ba machete te neti na lukunga place ngana za candidat oyo muyombe go shazolo. Madame Eliezer Tambwe mwana kolo lupanga anyoka mingi papozo monao mokolo tsoka benge ya kana kata ozobuka ake ukuta ozobuka ba lupango nyonso ozala node buka ozala mikanda te buka ozala mikanda buka. Eliezer Tambwe mwana mkolo lupango atombuka tilelo elonga yakawana bana Kongo batombole alobi ke non muto efata kaka député lelo ata député bana Kongo tilelo bazo décider a continuer kozala kaka wana biso ba lukuka tozo obligatoire to voter susu Eliezer Tambwe mwana kolo lupango tala yo moko place asalaka meeting première dame ayaka mama Denise Nyakero ayaka molobeli na bino ndeko Eliezer asenga ngai tosala réunion na bino balo nakomisi nzambe po ete ekokisami bolanda témoignage ya Israël Muto nga lokola sango bozondima ngai Eliezer fo azonga na ensemble posa na ye na Assemblée nationale esili nano te fo azongisa ye na ensemble voilà bo vote Eliezer boyoka mabe te bana nyonso lukunga numéro Eliezer Tambwe ngoyi to vote Eliezer Tambwe na numéro 40 ça y est 40 Kongo oyo ezalaka lupango Eliezer Tambwe aza mwana kolo lupango bakonzi ya mboka bayokelaka Eliezer Tambwe po Eliezer Tambwe aza porte parole bakongole biso nyonso bana lukunga tokovote ye. Merci Seigneur. Place wana biso toza ba candidat toza na 14 sièges sikona ko wele na batuni toko bunda peuple oyo akopona poni c'est ça
Allez, il en est fini. Tout ce qui sont en pona lelo. Tout le monde en a biso na bin. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.